mobali mwanga na yo matinzobe yo nde sentima na nga mama trésor candole tika bango baloba ya biso tokende liboso ata basali pungwe bakulutu baloba boye nzete ezangi mbuma babambaka mabanga te o kokerance mpe na mokili oyo jamais baswanaka na moto aleki kasi yo elakisanga moto yango oyo nga nazwi mbongo na ye mpo nayembela eke nayembi ye te soki bakolinga ata 10 personnes ya pamba na mokili me balingana na mosala me balinganga te na polémique donc nalingi monde ya polémique te donc nalingi vraiment bato balinganga mpo na art nanga parce que na sire na boulot oyo nga na kosalela bafanatique oyo nga na koesala bachamp na koyemba naza sire nango Congo France biso na bango bango na biso na bango ekara molai France.com site ya kolo masolo ya danger masolo ya kitoko CongoFrance.com. Salut cher internet, salut na ba abonné na biso nyonso tu ya www Congo France kaka ndenge tolobaka toujours na kati ya Congo France nde makambo Congo France nde bilengi ya basite lali vraiment lelo to pensaki kolukela bino musicien moko ya munene ya mboka na biso Congo na kombo ya Shikito o bino nyonso bozo luka Shikito azawa pe Shikito abatami quelque part yango lelo vraiment to landi Shikito tibisika azali to kolukela bino ye to koyoka ngana biso na bino Shikito koloba nini abombeli biso nini de Shikito koloba wana vraiment en tout cas abonné na biso vraiment au s'abonner na kati ya Congo France to bossa na rabino te vraiment to la ki sarabino toujours biloko bien o ya elengi na kati ya site na biso na pesi mbote na mo boss na ngai boss Didi Dipumba wana to landi Shikito bonjour Shikito. Bonjour na ba mélomane tout ba fanatique tout ba linga la bonne musique tout ba linga ba artiste congolais ba évoluer na pesi tout le monde. Voilà Shikito boni basangwa single. Ouais, single évolué kitoko clip d'ailleurs ici aussi ici tout change déjà dans le marché donc d'ici mois prochain déjà bon allons déjà dans les écrans déjà partout na YouTube partout bon allons déjà. Et ça a combien de titres? Donc single ils a titre encore bonne année mais ils en a 4 album tout le bilan après mais toujours le bilan bonne année parce que bonne année ndenge yango désolé. Ok, bonne année Zoya Shikito. Bonne année Zoya Meyo, bonne année Wana. Et ça qu'il fallait betanga ta quelque part. Bonne année Wana yo ko betango yo moko Shikito c'est que yo zala ki quelque part. Bazo lu kopé quelque part balobi nano longwete. Mais diku kamba moto munyo bantu bimisa single boy. Au juste ça vraiment ni. Bon peut-être bon mon peut-être un invité sur Salama déjà, ils ont une innovation qui est Shikito. Mais tu as un appel ici à quartier la thème azana pembeni azo sala makambo na ye donc makambo eza bongo donc bonne année zoya bo consommer bonne année bo zora temps bo pesanga litoyi bo yokape œuvre inspiration nanga oni na obisela bino et osala nga bien vraiment nga donc singa litoyi bo zwa temps kotalanga bo comprendre comment Shikito a travaillé pourquoi Shikito a travaillé yango bo comprendre nga partir à travail merci. Shikito yo kimi quartier latin to lobi ozaka na kati ya quartier latin mais biso to ki sangue panzani yo kimi quartier latin na mutuka ya grand mopao e peut-être zo luka yo pa boto la mutuka na ye mais avant na Gishasa soki ezalaki bongo nde kala ta yo mo pena est-ce na Gishasa moto da elongisi bana oki mandeni bona tambola ngeni donc wana eza seno ba rimer ya beko ya babala boyo kangana fe na nga kwa d'accord mani mopao mokonzi toza vraiment bien wana vie na nga vraiment pesanga musala donc makambo eza kitoko. Ok, makambo eza kitoko boss Didi Dipumba Shikito alobi na ye makambo eza kitoko. Igor Balox Shikito alobi makambo eza kitoko mais Shikito alobi makambo eza kitoko. Mais biso quelque part toyebi ke makambo eza kitoko te. Parce que na kati ya quartier latin Shikito zela tozokende malembe na masolo na biso. Parce que na kati ya quartier latin fala album ebima. Yo falo yemba. Mais yo sko yo sa yo moko album sko nzembo ba pesa ko na quartier latin okokene zongo kene ko yemba yango oto yo zo yembela ngo kana part na yo mondo osali bona nina yo. Mais quoi d'accord amana longo li Shikito na quartier latin te. Likambo nzembo nga ezali wana eza mambo quartier latin. Shikito po nezo kima biso na ba question boye. Ozo kima biso na ba question boye ndenge ni Shikito. Po biso tozo nga to découvrir oyo biso tozo nga to découvrir Shikito. Olobi bien, est-ce que ça au salle déjà orchestre au salle orchestre moi ils ont répété quelque part. Non juste par rapport que bonne année c'est faut ko interprétant so ko interprétant zo c'est un groupe d'accompagnement.
okendaka boye Chikito nasala album te nga nasala orchestre te mais nazaka na kati ya quartier te wana ozomeka bonane mozaka nazaka na kati ya quartier te bonane soki epesika ta elle m'a mon Chikito annoncé ngane naza boye ba groupe d'accompagnement. Oh non 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 makambo eza kitoko tozelaka bonane totika ba polémique ebele ebele tokotisa makambo polémique ebele ezaka ke Chikito itake artiste obimisa œuvre itake artiste parce que nga Chikito balingaka mpona boye. Voilà Chikito balingaka mpona boulot yango wana pe yo pe o penser ko sala orchestre album na yo na kombo ya bonane non ni single na yo ya titre na yo moko na kombo ya bonane mais o sundoli na yo orchestre ya quartier latin mutu pe yo zola kimbongo na quartier latin na yebite so bosuka ndeni oyo lingaki oyemba po eza na mutu oyo lingaki pe oyemba na kati ya quartier latin opesa nga mbongo te mutu oyo lingaki oyemba te mutu oyo lingaki oyemba yo moko te yo yebi yo moko Chikito te Chikito nga na yebi yango tete na yebi yango parce que nazalaki zela Chikito na yambika yo te avant to yamba to uti na source de formation to zaki na muto to yambaki ayebi siso ke te ayebi siso te ke liembo nga mutu alobi ke ozaki na mutu ope apeso ke mbongo me mutu wana azal mutu bon tungande tinga bona yebi kombo ne yondo yebi kombo na yondo yebi kombo na kasi yo lakisanga mutu ngo o nga na zwi mbongo na yepo na yembela yeke na yembi ete Chikito c'est que yo ozo comprendre makambo nga nazoloba te nga na lobi te non zela tokende malembe nga na bibo mutu wana peut-être azape mutu no moko peut-être pe azape mutu quartier la te na yebika te mais nga na tunika aboye yo osali anini single na yo obimisi titre na yo bonane tozozi ya to consomango mais bonane wana oyembi kaka mutu oyo linga ko yemba na kati ya quartier la te oto oyembi mutu mususu eloko nga na tunia wa eza na 10 titres. Plus bonne année, donc ça dit tout donc on a préparé sur 9 ou dans le studio dans le travail. Est-ce que bateau on a tout bazar bateau on a quartier là en tout cas Chikito ba vie ya Chikito na ba série ya Chikito ou balinga Chikito évoluer le roi ba venanga ba idi makuti ma auberge la Valère Sir le roi ba Safari Christian Safari Anderson Iol donc cache autrement dit Neymar TK20 Trésor Candol Hervé Pembe bato balinga Chikito nde baka na posa ba soutenir Chikito évoluer be viena nga ni setilo do ba Gabi Dubile ba soutenir Chikito pour Chikito akende ka liboso ona nga pena bo sanité pire viena nga Goddess na kata Paris Gorba Lorx na Paris Mama Emilie Nzembaye bolanda Chikito motema ya tous pepele ya mbetolo mama chérie tozo continuer toujours na ba question na biso Chikito yo avoya quartier latin avoya na jet set tozongi na mukesima o utara quelque part o bandaka ta maman na jet set to utara pe quelque part o bandaki déjà ko répéter tu yi na jet set to yeki na mo loko no yebaka no de musala na ba Robima na vraiment Robima nde na maboko ya les padres ni Kaboroni na je suis de nuance mais na bandaki pe bika ndenge za la musique na botama na art mais na bandaki pe na orchestre mon na travail na matadi staff musique et après na yokota cultura pays vie mais na zoaki pe na opportunité à Robimate et puis na yokota na orchestre ya vient na biso Marai orchestre ya président biso zali bébé Chanda otamboli mais to yeko yebeloka na jet set mais on a ce que na kala pena que oui to bandi manga mo pena na tongo vraiment pena que na age mo pe assez makasi quoi après né on vendre ce côté on vendre na jet set binde bato mo bien na jet set mais un groupe fait rigola donc vient nga les padres akangela biso mité matin ndenge tozalaka donc so botali premier concert na biso to beta abimisa biso a présenter biso tout et puis nzamba sali pe étoile brûlée Chikito mbala moko kombo pe na travail vandista to lobby vie na kangela ko motema tant trop to moni ke seke bolingo ezali mais Chikito po nyo kanga ka motema te malgré mabe na kata orchestre parce que via kangela ko motema te o utaki ba orchestre tambolo yeti pa les padres a fulio pena petit bimana yo ngala kanga o papa mbaloba na maternité ya vivre kanga ka makolo te ye pa fungole makolo po yo bima pourquoi pas ko supporter pe na un musu na moi likambo place batu baza mabe to bolamu ezanga te. Par exemple, le roi avait un biso bailo canto, vient un biso rédé à missa, ça allait na vivre la musique. Mais tant qu'on est au salaire chez mais l'obité qui est bacabone libé na pauvre kulutu na biso papa wemba le kuru yaka, donc icône na biso yamboka. L'obité qui bacabone libé la vie. Mais toujours bando à la paix ensemble, les gens ont la réalité à vie. Ils appellent le roi par exemple le vendre dans
parler même chez les parents comme ça on s'est décidé bon on a seulement qui chingala na ningage par rapport aux à la l'aise par rapport à ma pensée na yo na makambo oyo sala donc ils ont vraiment ma bête Shikito ndo sala makambo na ye pona makambo vie na ye pona intérêt pe ya vie na ye privé pona venir pe ya bana na ngai tu vois donc nzamba pe singa opportunité pe singa chance pe singa voir faut ne ba profiter na temps na envie. En tout cas vraiment bozo kabino moko ndenge artiste na biso zo répondre na ba question na magem so zo kimana yango peut-être zo kimana ngo pozo boya na ba problème azo boya na ba ranking pe azo sala pe orchestre azo make up nazo loba kaka Shikito o pona nyoza na ranking okoza na ranking te nga za poso za na ranking te mais nga za ki na poste vraiment ba sepela nango te ba Richard Lofombo tomba mona ga artiste na bango c'est tout manager na ngapo na notre avenir des manager na ngamoko Lina Love la grande dame il livre sterling ya nango lo rote pa na ye donc il y a un niveau à Londres tu travailles na niveau à Londres et puis tu travailles na Abraham Bayo ya mama Benita donc makambo ezo évoluer kitoko to mais qui peut moi pour changer mon makambo mokiet to sala te ko le kabatu mais batu pe ba sala ko le kabiso te mais to sala biso ka bien en tout cas nga Shikito so singa ne biminga fo otindela nga pena nzembo ngafuna yoka no nzembo na ko sala te ko le kabatu mais yo ko saka linzala na bonane na kosuka wapi na bapiaka ya janvier monoko ekomi na posa ya biloko nokutu naliaka te na oyo nalingaka te mvula eyindi sengo mpona basusu mona ngai moto ndaku etangaka ngambongo na ngai ya pasi na miprivaki na nyonso napesaki akangaka bela somba na forme nabombaki kamwa mbongo ntango eyindaka na pokwa tobima nzambe elubunaka na kikolia apesi yango bazuzu ishaki bibi na telengani ye kwanga ezangi eloko ya kolela ngo eza nango ya makila vraiment en tout cas vraiment Shikito eza nango ya makila Shikito toni toloba boy soki single bimi après single ko bima ozonga quartier latin ou bien te oloba au continuer ka chemin na yo pour le biko longwa te tout à l'heure nzambe motaye parce que so single bimi singa na interprétant ngo batu bazana posa ba yo ko ngo live donc to nzamba ibine nyo mimila mokili ko merci. OK Shikito, c'est quoi bonne année na kata studio comme na niveau nini? Ouais, bonne année déjà ici. Bonne année vraiment, on a clôturé bonne année. Ce qu'on a page ya Zigizar. Donc tu as promotion ya bonne année. En tout cas, tu as préparé ce qu'on Zigizar ya chanson dansant. Il y a des choses ya obini sabato. On a bonne année. Attendez Shikito la ligne nzala na bonne année mais quand même il faut batu badi na quand même. Il y a on tourne na danse moi ya Zigizar. On a signé, on a ni générique. Est-ce que vous avez un peu générique de makambu yango nde soki kangi album esimbi te nga na chanteur donc na kangana nyonso donc na biso ki na kangate ke pona leka bato mais Shikito travailler na part na ye na satisfaire ba fanatique to na sepelisa bato balinga Shikito o balinga musique ya bien o balinga musique zo consoler bango zo sala bango bien ba mourir ba se retrouver ba topé ba kutena ba déception ba se retrouver. Oh Sunita Ikenge zela album a Shikito et single a Shikito albi toko se retrouver vraiment Shikito toko se retrouver lelo nde bonne année zobima tozo zela ngo to yoka na litoi soki ke bonne année to souhaiter te et que omoni ke makambo pe vraiment tout cas na minute na moni pe melinge mela manga en tout cas na o balobaka reculer pour mieux sauter na c'est silescope mani sous non mais c'est là nous na question na ngai bonne année esili siko ezo senga bat ba consommer yango siko na soki na ko consommer siko soko moni ke yo moko moni ke onga na sanzi ndeti ba mbongo ba propre forme nga mais na retour ezongi pena malonga te ndenge tolobaka reculer pour mieux sauter olingo sa ndeti ozonga lisusu mokie po ofongola lisusu makanisi malamu na orchestre oyo uti mibale entre quartier latin na jet set ya Jésus de Nias parce que na quartier la to le bolongwa te na jet set le ba yamba yo bien okozonga wapi oyo ko préférer ozonga mais na zela misa quartier latin na longo te azo sala makambo na esko yo lingina gezonga so na orchestre Shikito yo za misa quartier latin tilelo bon non bien est-ce que otuni ba misa quartier latin to chef d'orchestre ya quartier latin lobi Shikito longo quartier latin non Shikito aza à côté
donc Chiquito aza neka à côté aosala makambo na ye mpona kosepelisa bato oyo balingaka Chiquito, c'est ça. Chiquito alobi soki esenga zonga kozonga na ye na nini oyo na te soki aza de misa quartier la te ndenge azoloba ndenge Chiquito azoyebisa biso aza misa quartier la te ti lelo mais Chiquito biso mpe na barime toyokaki ke yo olingi kozonga nde pa Jésus de Nias mais kuna nde baboyaki yo balobi okozongaka lisu te parce que okendaki ozongi ok olingi liso ozonga nde bango nde baboyaki Chiquito biso kotunaka nga bakombo te parce que nga naza journaliste journaliste tozwaka ba news na ba information na ba fuite oh Chiquito ça gentil ko biso toyebi ke yolinga kozonga na jet set oui tango olongwe nga nazalaki na yo te parce que ngai nazalaki na yo te mpona ntambola yo te mais tous makambo eza nzela nyonso mpe tozosolola Chiquito yo linganga natangela bakomba bato yo linganga natangela bakomba bato nga nakotangela bakomba bato Chiquito ezalaka eza inspiration nao selon yo moko nde ozoimagine bongo. Non. Vraiment, en tout cas, cher Internet, tu viens de comprendre. Vraiment, en tout cas, cher Internet, tu viens de comprendre que Chiquito, azoki maneba question, boy na ye. Alinga atolo balo bonne année kaka nanu bo consommer no bonne année ya boy na ye alinga ko répondre vraiment ba question t'es clair Chiquito to ça clair ngai soki bakolinga ata 10 personnes ya pamba na mokili mais balinga na musala mais balinga ngate na polémique donc na lingi monde ya polémique donc na lingi vraiment balinga pour na art nga parce que na sir na boulot on ngana osaila ba fanatique on ngana osala ba chant na oyemba na za sir na non vraiment sérieux. Donc na pour ça te que o balinga Chiquito pa finga ka mutu to boya ka mutu te donc ba je wana na linga nsuté pembeli nga parce que ki bonzambe faut za makasi donc ki bonzambe relation nga mikolo na grand prêtre nzambe tel mais ça qui trop mikolo donc nzamba pesi nga ba directif comment Chiquito fa tambolela na vie. OK Chiquito lobi en tout cas vraiment ya boy na ye sunita ikenge faut te consommer bonne année faut te consommer vraiment bonne année Chiquito to yebio na mingongo to yebio na ba voix en tout cas yo so ozoyemba malitoi esepelaka c'est l'option le logo moya kala o banda na ngoma na ba one biso to kende bongo biso to kende liboso ya bali mwanga na yo matinzo be yo nde sentiment nanga mama trésor candole tika bango baloba ya biso tokende liboso ata basali pungwe bakulutu baloba boye nzete ezangi mbuma babambaka mabanga te o kokérance mpe na mokili oyo jamais baswanaka na moto aleki niveau. Voilà en tout cas le padre Nika Boroni voilà ma première ifongola ma solo vocal nanga o pena ye bat ba confirmer na nenga disque ke na koti na lati casque Chiquito panzi vraiment Chiquito to comme na biso ko chité vraiment to comme na biso na suka moi liloba na ya suka pona ba bato balinga kayo bayo ayo ouais bato balinga Chiquito non sengaka ki oui beaucoup melanga na ba WhatsApp beaucoup melanga na ba Facebook et puis beaucoup consommer vraiment bonne année zo to tchon dans la marché na ba plateforme et tout d'abord on a iTunes et puis na ba Amazon tout ba plateforme et tout au bino boyebi et rosala déjà bientôt là boto za nango déjà et puis numéro nangai isa 09 97 83 80 41 donc son a check code mboka ya Willy Mosheni 00243 997 83 80 41 et puis na bosanité Lina Love azolanda ngai et puis Christelle Blanche azotala ngai soki natali pe en Angleterre et puis Lili Moseka sœur nanga Lili Moseka Fifi Body Tinti Zinga pas azotala ngai na bosani TV nanga ni Sentilu ya Gabi Dubi le panda côté pourquoi pas John Zongo azotala ngai na bosani TV Junior Itoma le pétrolier Abraham Bayo le big manager na pesi bino tumbote oyo kayoki kalinga Chiquito boaka kaye Mario qui tende une émission toi il ngai compétit na disque do abenga kana numéro na pesi. OK Chiquito wana vraiment question moko elinga ya suka Chiquito okoki koloba nini pona tokomona mwa guerre contre ba journaliste na ba musicien on a journaliste na musicien bazopotana siko kokopesa conseil nini pona ba journaliste bazofinga ba leader pona ba leader po bazozo ba ranking na ba journaliste
siko moni c'est pour cela na olinga okota na babuzo ba ote olinga okota parce que ils ont batamini ne batala biso ba konzi belé pe ba autorité belé batala biso vous comprendre donc pour ngai ba o basala ba biloko wana donc ils a que ba aussi ça va respect na bango quoi on comprend place nous va payer sa valeur mais par rapport à biloko na mikim ke yo qui s'appelle peut-être imaginaire par rapport d'auto garder ba personnalité et ça la bien quoi donc pour na bato basala ngo et ça la bien so batika ngo to pesa na ba valeur pour que to évolue. Voilà, Chikito Robi, tu peux savoir valer pour que tu évolues vraiment Chikito. Bah qu'est-ce que bela kimina ya boy na benga on kanyo so buzoba. Eza buzoba ngana linga nga buzoba te na linga okota na buzoba te vraiment. Merci mingi Chikito vraiment en tout cas. Wana vraiment cher internet bino mo bolandi Chikito ndenga a lobby, ndenga yembi biso soko zelaka bonne année bimato konto consommer bonne année mon boss Didi Pumba mon boss Didi Pumba vraiment na pesi bino mbote ba o nyoso bolingi Nicole Nzemba ya bino vraiment en tout cas na pesi bino mbote wana na pesi mon caméraman Alain BCBG auto travail na lelo vraiment en tout cas na pesi mbote mingi na batu nyoso bo sabona na kati Michel Love wala na États-Unis yena Soleil Diva la grande dame bazotala ngai do Lina Love encore voilà wana na pesi mbote mingi na mama Emilie Nzemba motema ya tous pepele ya mbetolo mama to consommer ka bonne année biso tozo c'est la bonne année wana lobi ciao na ba mini batu nyoso bolingi site ya Congo France bisous Congo France biso na bango na biso na bango ekara molai France.com site ya Tolo Masolo danger Masolo kitoko Congo France.com